bonsoir aux Olandanga, Stéphane La Rose, Nala Rocho. Bienvenue encore dans la Rocho. Le long est awa pour notre maquillage. Comme vous voyez, ça dit maquillage nanga nelongi nanga vraiment ezali simple. Nati nanga faire à paupières nelongi parce que batuna kinga ki oui la rose. Ce que vous bima, bien ce que vous ça la maquillage. Est-ce que faut tirer qu'à faire à paupières? Naïb sabino que non. Ils ont un faux. Ce que l'inga kaya ngote, vous a obligé à coacher à ngote. Donc on a na maquillage pour nous aider ba o ba ligara ke. Ba ça la maquillage na bango. Ils ont la kitoko ba ko kenango feti ba qui est dans l'église, bah ça dans maquillage chaque jour, ce qu'on a comme ta maquillage chaque jour, on a problème mon côté, mais maquillage on est dans pour la collection que ce qu'on a comme faire à propriété, maquillage vous a bien mingi pour nayo. Merci beaucoup na kolwa mingité kasi yo mokolanda. Ah voilà, c'est ce côté make-up magnesia. Après na kosele la faut de tenanga ya marque, ndela ko pakula ngona nga faut de te o mingi parce que ezaka vraiment kilote zaka pepele etant na kosisa ko tiango na kozo éponge nanga ya beauté na kobanda ko benda ngo bien pour faut de tenanga ekota bien après na to na sisi na ko tracer ko makiki nanga bo bini na tracer ka déjà makiki nanga ce que ça dit mbali boso na yo otala vidéo nanga na kotika link na cette vidéo oyo pona au moins na tracer ka makiki nanga na tracer makiki nanga bien. Tona sisi ko sala makiki na ngai ndina kwa kokende siko na highlighting ko sala concealer na ngai o ezali ya mark pe na ko pakola ngo bien na brosse na ngai na zo pakola na sila misu na ngai ezo sala nga lokola V ndi bozo mona wana bozo mona nazo continuer ka ko pakola concealer na ngai na sila misu lokola V pakoli concealer na yo bien ndi bozo mona nazo tia concealer na ngai et na ko éponge na ngai o ya beauté po na ko benda siko concealer na ngai po concealer na ngai e vanda ngai kitoko nazo benda ngo bien de bozo mona et ton na sisi ko benda concealer na nga na ko tia siko to benga ka banana powder na ko sangisa deux couleurs on a la kisibino couleur a pembe makasi na mo couleur zo mo rouge ya pete na ko sangisa yango pour ça nga moi bien pour na ki vraiment te ke binsanga trop pembe wana na c'est ça que na sangisa yango et na ko tia ngo kaka besika on a tia ki concealer na nga po elongi na ngai ezala mat po elongo na nga mafuta nyoso o ya concealer après na ko salela faut de tenanga o ezali ya black opal ezali mo couleur a mwindu na kozongo pe na ko sala contour na elongi na ngai na ko tiango kaka bisika bozo mona pe na ko éponge na ngai donc na mandi su ko benda yango bien na éponge na ngai ya beauté na zo benda yango bien na ko tia pe susu na zolo po ko contour na sala zolo nanga bien et na ko siko o ezali slick nanga na couleur a mwindu na ko la kolandisa ngo kaka bisika o na taki fond de teint nanga ya mwindu ne place na ko tiango pona evandisa contour nanga bien pe ko bosa na ko tia pe na zolo te wana na ko poudre na ngai normal na pakola ka ya marque yango nazo tia wana na ko tia ngo pona ko benda sikoyo bloko na ngai o nyoso na tina elungi na ngai na ko benda poudre nanga bien tona sisi ko benda poudre nanga na conseil la fard à joindre mon couleur ya moi pink wana ya pete couleur wana ya rose na ko tira na matama nanga po pesa nga couleur makasi et na ko tia highlighting nanga ya gold ya mark na ko tira na matama nanga na mbunzu nanga na se ya zolo nanga po pesa nga moi lumière moko na elungi nanga po bobike kande highlighting sala ka biso bien na elungi vraiment c'est ça que zo bimso kende moi soirée na za ka vraiment kitoko. Après na ko tia siko créer nanga ya rouge na zo pakolo na monoko nanga bien wana vraiment pour et dessiner vraiment marque monoko nanga ndezali dessiner créer na parce que quand to bikina elongi na sto ko tia elo côté na misu na biso to ko luka ke monoko na biso ça quand même na moi couleur et ça là quand même bien parce que ce qui peut
munoko na biso ezali na couleur te ekobimisa maquillage na biso mwa fatigué. Mais si ozali na posa kotia couleur ya makasi te eza nango na problème te, mais nga na préféré natia couleur ya rouge mpona efrappe couleur nanga ebimisa maquillage nanga kitoko. Mpe nakoki kotia gloss nanga oyo ezali ya Elegel, nalingaka yango mpe mingi boyebiki nalinga bagloss ya Elegel mingi soki kaoki ekomaka mwa mat mokie nakoki kobakisa yango likolo ya munoko na ngai. Apres nakoki kosalela crayon na ngai ya pembe na se ya misu na ngai bien napakoli crayon na ngai pembe très bien na se ya misu na ngai. Après wana nakoki kotia couleur na ngai ya kiko oyo ezali ya mwa chocolat nakotia yango na se ya misu na ngai mpona lokola nakotia bafara propriété na likolo ya misu na nga natia yango na se ya misu na nga mpona ebimisa misu na nga vraiment quand même wow. Et nakoki kotia mascara na nga na couleur ya mwindu nakotia mascara na nga vraiment ebele te parce que mpona kolata bafossile wana nazotia siko fossile na ngai. Donc bino moko bomoni ke likolo ya misu na ngai natia ata fara paupier moko te. Donc bomona maquillage yango moko nde comme déjà kopesa mais tobeti siko couleur na biso ya monoko mpona esala maquillage na biso kitoko. Après wana nakoki kotia couleur nanga pembe na se na kwa ya misu nanga wana mpona efongola nga misu esala nga misu wow. Bino nyonso bandi nanga neba ndebi bokomi nanga na suka nzambe ya pambola bino nyonso kobosana te soki video oyo ebakisi implice na mtu na yo o aime yango ekosala ngai bien mpe ezala abonne na chaîne na ngai ya YouTube ekosala nga bien makasi kobosana te koke na Facebook na ngai La Rocho aime yango commenter tindela nga message na kozala wana mpona korépondre na baquestion na bino nyonso. Merci na Boss Brothers, merci na mtu landaka ngai mwana tukutani à la prochaine. Tina T et Community. Bye.